Congolais, la prise de conscience. Telema Bunda pour la mboka na yo. Telema peuple congolais, ngonga yango yo longwa na pongi. Osana mboke tonda na kitae, kasi yo na kati ya pauvreté. Kala bato basako kufae, Mungu na Kongo afanga kimya te. Zamba kotili kambo Kongo yo, tosimbi moka na maboko Pour un Congo uni fort et prospère, peuple telema bunda pour la mboka na yo. Debu Congolais toko yemba butu na moi, kasi peuple sa kofanda na se. Telema peuple congolais, talakita iza kokende libanda. Soko bundi te nani akobunda, soko sali te nani akosala. Peuple congolais, miso na yo na Yesu. Telema peuple congolais, yo nde mokolo mboko yo mama mama. Telema samba sana ngamba longola kobanga tosimba nango. Le Congo reste uni et indivisible. Divisé, partagé, balingi bakabola Congo na bitenyo. Eko simba teno, balkanisation bazoluka. Awana Congo eko simba te. Bazo sala ba laptop na matera Congo. Bazo sala ba mituka na matera Congo. Bazo sala ma minduki na matera Congo. Kasi Congolais zotikala kaka pauvre. Pona nini Congolais tikala kaka pauvre. Ate tokoboya. Décision ya suka simami na peuple. Ata bato libanda bakoti na peuple. Bokonza Congo esimbami na peuple. Peuple ndazama loba ya suka o. Soki peuple alobi non, ekotikala se non. Soki alobi oui, ekotikala oui na Congo. Le Congo est sacré. Partenariat eza mabete. Ozana machine, tozana produit. Ozwi par na yo, ya biso tozwi. Omema nyonso ekosimba te. Telema peuple congolais, Abala balkanisation. Telema samba sana ngamba tika kolala longola kobanga samba sana ngamba oma Merci. Mbote Labino. Balandi nyonso ya bosolo na politique officielle sango akati so ki batebele bayebagite balobi sango ifalo tika mandefu so ya kotika mandefu ko makambo ya téléspectateur to ya mama na bana mbote na bino bozolanda biso bisika bozwami bozana Londres na Suisse na Paris na Allemagne na Toronto na Montréal na Dublin na Neuchâtel to pesi bino mbote bato bazolanda biso pe na Congo central na Madimba bozana Songolo lombote na bino bozolanda biso na Ituri na pasi na Motema na Djougou esika wapi insécurité leki baimboka balembi population bazomi tuna est-ce que bavandaka na mboka na bango to baza ba étranger parce que pasio bango baza komona pendant que l'état ezali armée ezali police ezali mais baza incapable ya kosilisa mobulu ezali na Djougou bato ya mboka kuna baza kolela mingi mais kobosana te na Tanganyika kobosana te na Sud Kivu kobosana te côté Angola awa na frontière na biso na Angola pe côté ya Boma na Chikapa insécurité na République démocratique du Congo ezali makasi bozona nanga na Gemena bozona nanga pe na Goma na Beni na Butembo na pesi bino mbote lelo spécialement émission ekosala pasi mais za ba révélation makasi ekobima lelo pamba te na lakaki bino uta mokolo oyo uti koleka ya lundi na lobai ke vendredi ya pokwa lelo tokozonga poto lobela ma etali insécurité insécurité tozolo bezali kuluna te mais insécurité ya ba grands enjeux parce que mboka na biso ekomi lokola madofolo na minute oyo tozali na plus de 7 armées étrangères et koti na mboka awa gouvernement zozwa sentiment ya kobeta lisolo wana
Vous pouvez communiquer dans l'information, c'est une bonne chose. Mais quand est-ce que le gouvernement mettra une machine pour mettre fin à cette hémorragie? Après le départ de Mobutu, rébellion à Mouzé le père Ekoti, Tokomina Makamboa, Kabila le fils, Tindenge Toza Lelo, Toza Kaka Naba, présence, il y a milice, il y a armée étrangère, na sol Nabiso. Beaucoup de discours, mais actions sur terrain zalité. Alors que armée Nabiso, selon ma information, ils allaient 9e armée, meilleure armée d'Afrique. Mais jusqu'à ce que Tozolo Baboye, et le Komoya Malonga, et Zaro Salamate. Nazolo Bango n'a pas si so na Lubumbashi, Bakatakatanga Lelo, Bazo continue. Alors que, à un certain moment, chef de l'État, Azwa Kimokano Pote ba traqué, Motologo la Gédéon Kyungoti Lelo, Gédéon Kyungaza introuvable, et nan Bazuete. Nyon Soane Zaro Salabiso, Passi. Et Zalagi présent, et Zalagi prévu, pardon, tout ça l'émission, Oyo Nabatumi Bale. Roger Lumbala, Oyo Azali, ancien rebelle. Azali Lelo, moto ya RCDN, il y a le Bakaza, ancien rebelle, Tamibenga révolutionnaire. Les propos tenus n'engagent que lui seul. Menanga Mounaye, professeur Sylvanus Mouchi, bonne année. Yende à répondre favorablement à l'invitation Oyo, Topesiye Mbote. Mo bandisi ya mouvement Mai Mai. Moko ya ba bandisi ya mouvement Mai Mai. Très bien. Ba Mai Mai ya solo. Ba Mai Mai. O ba kelami na ba banguna te. Ba envahisseur te. Po ba Mai Mai mususu yeko bimana sima. Ya banguna, ya ba kelami na ba mboka nzinga nzinga. Bangote. O ya solo solo. Eux bimisa ba généraux. Na police pe na armée pour après San City biso ya biso musala e mononoki. To batela kimboka to kengele kimboka. Atino maponomi yeko ya nzo kande infiltration sagi ke même maponomi yango infiltration esila kite tina nango insécurité za kokobati lelo atako mbongwana yaki moi mais mbongwana ngo yaki moi mais na moi qu'est-ce que c'est yango to kolobela lelo pour nini cette armée étrangère na kati ya mboka na biso pour ozio topé bofungwani ya ba frontière na biso eleki pe elekisi ndelo ko toza ko loba penza lelo na pourquoi mais nalingi d'abord avant peut-être na pesa ba info parce que l'information du jour ezali avant otanga yango bato balingi peut-être ba mso ba baraté quand on parle de Mai Mai yo uti ko loba wa que Mai Mai ya solo c'est-à-dire lokuta pe ezali au juste elingi na yeba Mai Mai ezalaka nini kombo ya Mai Mai ezali nini mouvement yango ebandaka wapi na kotika okende tina suka te sango depuis au bandi émission na yo ozako beleli makasi ti peut-être na micro na ko buka na epanzani kaka pona ko bundela mboka pona ko réveiller conscience nationale oyo président ya solo idole ya biso nyoso ya congolais nyoso alingi e tando ya ekolo mobimba Congo na ba kilomètre carré na yango ndenge tangami ba 24 millions na kotanga Laurent Désiré Kabila alobaka ke mutu na mutu il faut abattre là pene zinga na ye depuis au banda émission na zalaka ko réveiller conscience Mai Mai yewana Mai ezali état d'esprit congolais nyoso alingi congolais nyoso ayebike Congo bosomi nango depuis 1960 il faut tikala aki tino suka mulongo yewana Mai Mai congolais nyoso yo alingi atako kufanzala mais bakende kokunda ye menasima na ye Congo etikala na ba frontière na ye ya 1885 Mai Mai yewana Congo ata bakati yo misapindenge bakatanga ba manzaka banini pona lo na boya Congolais yewana Congo etikala na ba limite na ye porosité pe ezalata komuke te étranger azalate lokola ba commande la constitution article 63 Congolais nyoso azali na droit azali pe na obligation sacrée ya ko défendre mboka na ye ti le sacrifice suprême contre toute agression étrangère. Et nous colbanini. Ozali officier. Ce qui ba bambio adjoint moko kaka ndengwana me azali na condition d'agression extérieure. Bongama sala musala na yo conformément à l'article 63. Ozali musali bilanga na Mobaimbongo na Kayemba
na Mwanda na Katumba soki wapi na Kasumbalesa na ba 4 coins ya mboka na biso omoni ke voisin na yo aza na catégorie ya ba oyo wana yebela catégorie à l'étranger. Article 63 de la Constitution. Bundela mboka na yo. Bundela mboka mabele na yo. Eliko loba ke ce que tu identifié mutunu à tous les fonctionnaires, secrétaire na yo bien collègue azali moko ya ba oyo bazali ko salisa extérieur. Et botala mwa moke na bonsomi na biso tope na itando mabele na biso yebela sala musala na yo ndenge article 63 est commandé. Très bien. Nazo zongela yo potokota lisolo na ninga na yeba eza eloko yo diaspora azwi temps ko betelango c'était mingi. Pe na pesa bango longonya mingi. Omoni batu mususu balobaka oh français aboké tu es à malamonté tout ça. Est-ce que tu as besoin de français? Tu as besoin ya bato bako bundela mboka. Oyo bazako senga mongo te mais posa na bango mboka na bango etikala ndenge kelamaka na nzambe eyibama na bato te. Oui ekokisami na ba na conférence ya Berlin pe bonsomi emona na solo pe nkita mata bisengo ezala na bao bakenda na poto pasa suna posa koza na poto te bazonga na mboka ba contribuer na développement bon. Très bien nazo zongela yo information esengeli boye babo retenir le général-major Léon Richard Kasonga Chibangu reste commandant du service de communication et porte-parole des FARDC. On les a ordonnances sur Baouti Kotanga tout à l'heure ici. Colonel Jean-Daniel... On ne change pas une équipe qui gagne. Très bien. Colonel Jean-Daniel Batabanza pour l'administration. Le vice-amiral Jean-Marie Valentin Matalinguma nommé chef d'état-major de la force navale. Soukabwe Achila Fall nommé chef de l'état-major de la force terrestre. Le général Ngoï Kazimoto Jivenal nommé commandant de la base logistique centrale de l'armée. Général Mouniouni Malele Maxime commandant de la base aérienne des FARDC. Contre-amiral Uruvu Nagiza BM commandant de la base logistique navale. Le général Albert Massi Bamba nommé commandant du corps chargé de la sécurité des parcs nationaux et réserves apparentées. Kisuki Benoît Civil en charge de l'administration. RDC, le général John Luboya Nkashama est nommé commandant de la première zone de défense. RDC, Philemon Yav Irung est nommé commandant de la troisième zone de défense. RDC, le général des brigades Fall Sikabwe est nommé chef d'état-major de la force armée terrestre. On va terminer avec le lieutenant-général Obed Wabasira, nommé chef d'état-major adjoint en charge des opérations. Le général Michel Mbala remplace le pauvre Delphin Kaimbi au poste de chef d'état-major adjoint en charge des renseignements. Le général Asimba nommé chef d'état-major adjoint de la force terrestre. Wanezali ordonnance au Mokonzi Mboka signé, bauti kotanga ngo kala mingi te bo solo na politique a confirmé l'information. Mais lobi na ibisaki bino déjà bato ebele, omoni likambu ya fake news to makambo biloba loba. Lorsqu'il y a une information, le quoi la bato belé ba komi ba journaliste même na télévision, moto na motazo lukaza pressé à ko informer bato. Na ebisaki bino lobby à travers ba plateforme na biso toza na page Facebook ou yebani bosolo na politique officielle, toza na site web eza bosolo.cd, toza na Instagram ya bosolo na politique. To komaki ke le général le colonel Edi Kapend batika qui était. Mais tant que tu as information, tu vas contredire biso. Pour na batu mususu ça bimagi déjà bozo rêver azali banda bozo na information lokuta. Na lingi batu nyonso ba tchaki tembelobi lelo ba benga ba yebisa biso ka bimi to abimite. Parce que nous avions l'information. Vaut mieux to lo ba na retard to lobi ya solo que to lo ba avant to lobi ya lokuta. Vous devez quand même. Voilà, ba toza go yeba. Ezali kozan ko yeba parce que finalement grâce présidentielle ezali ma campagne à droit. Oyebi conversion ya ba peine pour tokende pa tozonge pai liboso nga nazali juriste pe nazali mulakisi ya droit nazali pe avocat omoni ba remise de peine mutu azali condamné à mort bakolongole ya condamnation à mort te na tumbu ya liwa ba bimisa neti mutu asala eloko te ba kite il faut ba kitse etumbu elandi ndeko Edi Kapende
babimisi ye na etumbu oyo bapesaka ye azaka condamné à mort à mort bakomisi ye condamné à perpétuité soki nzambe asalisi mokolo mosusu tata mokonzi alamuki malamu to mpe circonstance mosusu so to mpe le 30 jours mosusu bazokomie bapene babenga yango kokomie bapene okomona sikoyo alongwe na perpétuité akomi na pene moko ya moke tika napesa ndeko na biso Edi Kapende mbote esika azali azala kimia mokonzi ya mboka abandi nde opération ya kozongisa bosolo esika esengeli ezala mutu nyonso ayebi bakondamnation mosusu ezalaki ya sentiment bao baboma musée babifuteke ti no lelo alors avant da calme eza étape ezali botosi ya mobeko mokonzi ya sika lobi état de droit alors moya a sauté ezate a bandi na noana bao bakanisa ki abimi ezali peut-être ezali posa ya kozela neti ngai na kozela kandeko Edi Kapende ayebi ngai te ekozala na mokomusu akobima nga nazali molakisi ya droit nazali avocat mais nazali moko ya babundeli bonsomi ya mboka ekozala mokomususu nanga na ye ata mwa pondu mwa madesu tokolia ensemble ata konakenda kotala ete na prison mais awa boye azala calme euti na étage moko boye moya asote étage wana eza te amona teke akanisa teke mokonzi ya bosani ezali obligation légale prochainement akokota étape mosusu prochainement akota étape mosusu bato ebele bamonaki Edi Kapende akangama illégalement asikoyo balongoli yango na liwa ekomi perpétuité c'est-à-dire kobima ekomi boloko ya vie mobimba voilà après vie mobimba bakomema yango na bambula ntango mosusu oyo akoma bambula oyo asi asala na prison mpe abimi très bien bao basaka 20 ans parce que ezalaki bolingo ya bandeko oyo baza kokamba mboka bauti okende oyo baza na mwa quelque chose oyo il faut moko mosusu congolais ayeba ya bango responsabilité ezalaki nini bango basaka bongo mais bazwaka ba 20 ans bazobima na bango to mpe basi babimi na bango Edi Kapende azala calme Edi Kapende asali 19 ans na prison azala calme aza mwana mboka très bien Edi Kapende topesi mbote place azola na biso bazala ba Vital Kamerhe na prison Vital Kamerhe le 24 nde azosala appel na ye donc eza fixé pour la akosala appel na ye pe akofaire valoir ba droit na ye soki bao basambelaki ye bazalaki bolembu mingi ye moko nde akokanisa ndenge nini akobongisa na place wana aza mwana mboka oyebi décision ya suka nano emonani te okebi te abimi na ye akoki kozala mpe nano mpe mokonzi ya mboka alongole na mosala te aza kaka na mosala na ye donc avanda mpe calme losambo eleka bachapelet etikala makasi na kingo c'est-à-dire eza possible les 24 wana na appel wana Vital Kamerhe akozala mpe libéré oyebi ke te koza liberté ye soro na ye eza kodépendre oyebi ministère public aza na appel na dossier na ye mpe na ye moko aza na appel ekozala boni défense na ye ekose comporter parce que na étape ya liboso premier degré bolembu moke ebonanaki mokili mobimba na défense na ye ezalaki bolembu moke makasi nazali avocat mais bon ntango mosusu oyo ezali place ya kolobela yango te na banza baninga balimisa ngai mais lokola toza na émission politique awa nazali avocat te nazali politicien omoni nakeli parti politique nabundeli mboka manduki na maboko donc bazwa ngai te ke côté avocat quand bien même na mbeto avocat il faut atosa ba règle déontologique na biso nangi naloba ke soki défense ebetaki libaku na premier degré il faut na second degré ebimisa manzaka na ye po défense ya ndeko Kamerhe eplaida te ezalaki kocomprendre enjeu te baprofite na appel babimisa maseke na bango ntango mosusu atako etumbu ekozanga te po mbebe ezali mais ekita makasi ezala ta 2 ans ezala te makambo ya kopesa ndeko akoma mosala na ye ya politike ezala te ke ezalaki occasion ya kokunda mutu mabe très bien alors que bobe mingi na côté politique soki ezali te mais peut-être soki ezali na côté nkita
mais côté politique il m'avait peut-être essayé nango moke. Très bien. Azo la nation na prison, na pesi Mbote Vital Kamerhe, na pesi Mbote. na pesi pe avec Pascal Mbote. Mbote maintenant FC azala calme. Azama mobile. Na pesi avec Pascal Mokuna, na pesi na lobaka na yeta una komela na bi ndeko na ngai oza na bokasité na nzambe atio na nzoto na yo. Yebela ke mwana mobali politicien munene lokola yo. Azai kozanga moi quelque chose dans CV. Kozanga qui CV ya politique. Ah au côté na prison, CV na ko kisami. Donc c'est pe là, au kobima vivant. Très bien. Oyo koya na sima, Nzambe moko yebi. Donc banda calme ndeko Vital. Vital Kamerhe, la famille UNC topesi bino mbote, boza liboke, tata aza na prison. Boza lokola baye ko libatika laki. Bo banda ndeko surveiller mingi parce que ba jida baza mwa pembeni. Ba mon lokola bakangi yeso komona ka Pierre azotambola. So so ko ya ko lela pam. Donc, bon surveiller, on est politicien dans la partie, bon, de la bateau à news. Parce que nous avons des informations, il faut surveiller. Hein, base à UNC, bon surveiller, bah cadre mingi, bon surveiller, kotika bango. C'est-à-dire, baza ba loyauté, d'ailleurs, que ba mususu basi ba keli ba parti politique, baza yebela te ke mokozi mboka azako kangama na coalition na ye. Voilà. Coalition INC, IDPS, pe coalition INC cash. IDPS. Waza mwana moko akoli na famille moko ya politique. Ayebi ndenge nini ya kokumbela masuwa te ko sala neti chavire azotia intérêt à mboka na liboso pourvu que mukolo mususu munguna a se retrouver akangami makolo na maboko. Très bien. Voilà. Alors toza skoko koba, tozo kota sikoyo bande kwa cash donc IDPS UNC bino bato bozo koswanaka bino petit peuple bozo swanaka bozo swana el moko bo bino ba base à IDPS base à UNC o base ya PPRD bozo swana to kabwa kozanga koyeba papa mama naza koyebisa yo d'abord ngane naza bo na comprendre que libala bato moya okota ngwezate po président de la République Alexis biso penake makambo na biso bokota na bino te alobi yango na Brazzaville donc na yebisi que même makambo kosalaka ba marche koyembaka nani Fatitelema boma libala poto bengana Kabila nzembo ba camarade ba yimbaki place wala tina nango ezate po bako kabwana te na lobi na baza très loin na pour les meilleurs et pour les pires donc musika na Angers totiki na biso pour les meilleurs et pour les pires makambo FCC cash na sukoli maboko niveau bolingo boza nango pardon ngana okota te zokande mutu na mutu faut à répondre na ba responsabilité na mais oyebi sango bokonzi o surprendre ngana iloko moba otangi ba Neuchâtel na habité ba connexion parce que ça na lingomba moko boya ba mama e kanga na ba Véronique Mbwebwe ba Brigitte tout ça o baza kolakisa bokasité à mwana mwasi congolaise na makambo etali défense ya droit de l'homme. Très bien. Neti maître Brigitte wana azali c'est l'avocate noire na kati ya kanto ya Neuchâtel. Otangi yango ba Véronique nde baza ba joindre na ba Véronique Mbwebwe banini ezali kolakisa ke bango nyonso ye Brigitte aza mutu ya ba université akenda kuna mwana moke mais ba Véronique wana batangi kaka wana na université de Kinshasa bauti na motema piko et tout ça elinko loba ke Congo eza na ba valeur eza na bana na ye oyo bazali prêt pour na ko défendre mboka tino dernier goût de sang. Très bien. Ba Congolais baza ba meilleur. Baza belé ba meilleur partout. Tous les combattants là eza na ba mususu ba comprendre na bango te. Baza ko combattre ka pour intérêt en mboka. Bazo luka bazonga mboka. Il faut te comprendre bango. To réguler makambo na bango pour bazo réponse. Est-ce que Congo, la grande question parce que toi on a problème il y a insécurité. Ndeto lobi lelo dossier za spécial insécurité. Problème wana mutunyo soit bien. Wana to koti na bozindo alikambo. Très bien. Sikoyo avant yo répondre na mutuna ali liboso na ngina loba question na ngana zotikelo yango to kolanda dossier ya Beni parce que na loba yango ngai dossier pas si il y a beaucoup de gens bakola na mona batu mususu eza wa ils critiquent ils insultent c'est tout à fait normal. Quand tu deviens grand combat peso mata ba insulte peso mata et il faut toujours tenir pour combattre. Il faut capitaliser en voilà. Côté positif. Voilà, d'ailleurs, kofinga nyoso bato bazo finga kochola na ba critique pour ngeza ba vitamine. À force bazo critiquer comme motivation pour la musala. J'étais à Beni, ngala kendaki na Beni na équipe na ngai. Je salue aussi Christian Bosembe qui était avec moi là-bas. Na kenda na Beni. Pendant qu'il y a beaucoup de gens qui font de bruit ici, journalistes engagés, tel journaliste, mais pour aller à Beni c'était pour ba image yangwana. TV za radio. Yangwana uzomona. J'étais à Beni. Ouana place Baboma Mamadou Ndala. Place on a télémion. Baboma Mamadou Ndala Sikawana.
Mobondeli mais na kenda place wana alors que na komi place wana basoda moko bazangi na kati ya zamba babimela biso babraka biso place wana nza basunga biso baya tosolola na bango tout a été normal et puis biso pe tozwa nzela tokenda mais totongele ya ta monument ya pamba batongi te place wana eza il faut etongama biloko wana bozomona ya mwindo eza place babetaka roquette place jeep ezwaka penza alors tozwa occasion mokonzi ya mboka voilà Félix Chilombo Tshisekedi ayebela ke wana nde place baboma Mamadou akufi te po na bayibi mbongo na ye akufi po a comprenant article 63 to bundela mboka na biso yango babone na place wana elembo il faut etikala lokoto baki kurusi etikala po catholique histoire ya Yesu Kristu ebonga te eza la pérenniser kuna ya ye Mamadou Ndala etikala mukomusu pe batonga monument ya mai mayo ya vrai na mboka mobimba toyebela ke ata koma boko pamba constitution na biso epesi biso droit na obligation ya ko bundela mboka ko bute mupaya nyoso oya ko tia mobulu na kati ya mboka na biso pote bonsomi na biso ezala na kokolo. Très bien. Prof Bonane Sylvanus Mouchi yenda za invité ce ko botala question na nga ezali ba congolais ebele surtout ya libanda awa awa baza ya ko banga bazoka koloba yango te pona bato mosusu balobi ke moya baloba yango te po teza yango eza fondé te. Vrai ou non, pays na biso eza occupé, toza sous l'occupation. Soki tozali sous l'occupation, nani azo occupé biso, nani azo coloniser biso tilelo, makambango bandaki quand wana ne lisolo insécurité ou eboti makamnyo so tonango lelo. Lokolo za na expérience ya lisolo wana. Ozalaki yo moko sur terrain. La lingo fongola batu misu lelo, obeta lisolo ya soki mboka ezali occupé, nani abana tozo zonga na. Nazo regretter que Nekolumba la kimi lisolo ya lelo na pourquoi ya lelo. Il fallait azala en face d'angai pour te tozongela nyonso. Oui, c'est moi ba vérité. Topé ba mususu o baza lokola kakaye. Muko mususu il faut benga bango ba yebani liste za molai. Na ko bengelo ndeko musu Barnabé pa zalaka na ba ndeko Rubero. Kamboka. Ya zaki na ba ndeko Rubero. Na yemoko pe parce que so taliba nyonso etanga mi RCD kaka bango wana. Na batambwe mwamba. Atako baza benga bango nyonso baza batata na biso mais benga bango nyonso tozongsa bango na tout droit to rappeler bango Constitution, article 63. Et puis, le binini. Article 63. Avant qu'il aux éléments, on a pour tous. Non, professeur Bandi, article 63 Constitution. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République démocratique du Congo et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Voilà. Est-ce que la Sikawana, au lieu de constituer le biquet, avant de défendre Mboka Nayo, parce que si découvrir que voisin Nayo, Azali Munguna, Atazale Kinayo, mais Azui Manduki contre Mboka Nayo. Bah, il faut que nous état-major général ozoa mekado pona obundela mboka okomela pe gouverneur omoni esika mouvement maïma ezali légitime ezali conforme à la constitution bozindo nango ngwana article 60 osiko tanga article 5 ya constitution article 5 ya constitution autant la souveraineté ezali na maboko ya est-ce que ezali na maboko ya président de la république ezali na maboko ya premier ministre est-ce que ezali na maboko ya sango mokonzi topé maboko ya professeur Sylvanus Mouchi Bonane. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution. Son électeur est éligible dans les conditions déterminées par la loi. Tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Alinéa premier na phrase moko ya mokuse. Voilà.
souveraineté ezali na maboko ya nani? Ya peuple. Abo Pia. Pia. Nazo zonge pa na. Soki ozwi souveraineté na maboko ya peuple abo Pia. Au combiné na article 63. Elingi koloba nini? Que porosité ya ba frontière na biso nde toza ko tolérer yango. Parce que munguna za pembeni pam un temps mais tozo sala yango te. Très bien. Oyebi pe bango. Très bien. Nazo zonge pa na yo. Botala na Beni. Beni wana eza na ba généraux ebele oyo ba imboka sur place ba ibisinga balobi plus de 100 généraux. Ba mso balobi plus de oyo mboka ndenge ni toza le seul pays na monde ba général baleki ebele. Ba général baleki ebele. Population azo souffrir malgré panoplie pléthore ya ba généraux o baza na est mais population ya Beni aza ko souffrir. Ere moko kimi ekotaki FRDC azwaki Madina. Mais peuple a vivre toujours na traumatisme. C'est vrai que bazo sala l'assemblée ko vivre mais traumatisme ezali. Monisco azawana ako sala loko te. FRDC eza pembeni. Police eza place wana. Boyoka bango moko nde baza koloba image toza ko zonga poto tuna. Est-ce que mboka o ezali pena sous occupation? To mboka ezali sous occupation. Ezali occupé. Nani aza ko occuper mboka ti lelo? Ba armée étrangère ba koti ndenge nini? Ndeko mushi bonane esengeli abimisa ba vérité sans kia bombeloko. En image et puis on se retrouve après. Olobi eloko moko ba def bomonaka bango te. Totikala komona bango te. Bakbayaka kaka na tenue militaire. Bayaki tenue militaire ba osusu baza na ba tenue te. OK. Na bana mike. OK. Bamemi manduki. OK. Ba beti masasi serezela. Bango bazoluka ba boma mibali to bazoboma mama na bana. Bazoboma mutu nyonso. Audience bakutana. Mama ya zemi bazopasa. Nazo yepa na yo. Bapanzi mutu. Ndenge basalaki pa na biso wana batumbi pe kioske moko. Mwana moko azaki na kati. Oya tekaka na kioske. Batumbi na kati. Bapasoli mutu. Mama moko bandaki okima masasi. Bapusani pene na ye bazwi machete. Ndenge babomaka biso kaka. Mikolo nyonso. Alors, au moins ta lelo de to bandi olala quand même. Ça fait combien de temps bobani kolala? Depuis to bandaki olala na Beni na oloba. Au moins soki 2 mois. Et on a 2 mois. 2 mois comité pour y avoir 2 semaines 3 semaines. 2 semaines 3 semaines. Wana tu yaka bondeko yaka na bobo. Yaka to solo la, yaka to solo. Mais oya awa penza depuis to loba cardinal. Cardinal ambongo. Tanga koma ki wana pa ida. Neto moni mwa kimia. Tango ba komi biloko batia na rompo wa. Bakaliko wana neto moni mwa kimia. Mais to bandaki olala te. Komino ndeko loba te. Po batu babanda ko bima koto. Oyo komini. Bakilala Wenzori. Ne place bataka mingi. Na Beu. Bataka mingi Wenzori na Beu. Soki ba atake kuna bakiti batake kote na biso. Boye kaka. Nde biso tolalaka te. Toyaka kolala kana commune mosusu. Place de Bokima na commune. Moi toza kuna. Butu tokiti. Ouais, commune nini obozokima? Oh, Mulekera. Mulekera na Bungulu. OK. Nde ba commune tokimelaka na kati. Na Rwenzori nde bazo attaquer. Bazo attaquer mingi na commune Rwenzori. Très bien. Alors, FRDC azalaka te tango ba attaquer bino. FRDC bazalaka. FRDC toyebi te soki munguna aza démon oyo akufaka te. Munguna akufaka te. Ezaka biso ba peuple. Na FRDC akufaka te. Bango bazaka ekozala balata ba antibale. Non, FRDC azokufa te. Mais na Zamba bango moko ba rebelle bazokufa te. Na mboka bango bakufaka te. Taka peuple nda kufa. Mais na Zamba kuna nde place bakufa. Bato wana tango bayaka kuataka balobaka nini na munongo na bango ava babeta ta masasi nanu boyoka ta te bazoloba iloko. Bao bayoka balobaka babi lopoto balobaka Kinyarwanda na Kiganda na Swahili. Mais mingi eza Kinyarwanda. Ti lelo biso moko toka mwaka. Soki eza nini. Bel bazali eza même 10 km te. Kobima awa na ville. Awa place ozali. Eza 10 km te. Donc veut dire bakoma kabale kaka donc soki ka ba soda zawa bale kaka pembeni isika ka ba soda bakomi bakati ba civil le ba soda na biso bakewa bakoyoka sima nde babeti masasi ba rebel bakimi veut dire ba rebel na tango babetaka nani tango Mamadou abetaka nani M23 de tango to bandaka yoka pass kala banalu bazalaki awa bango na babomaka te nini te babotolaka te metango babetaka ka M23 yango tutubandaki mona sika passe donc nde tolobaka tango Mamadou atakaki ka M23 nde makambo ekoti bandaki ti lelo donc tango M23 azalaki na ye
babandaki koatake population te banalu bazalaki na zamba babandaki atake population te bazoleka na bilanga te ozolona bango baleki soki bazosomba makembe bakosomba kaka makembe babandaki mpe kosomba liboso oyo bandaki oyeba banalu mais ntango babetaki kaka Mamadou abetaki M23 à partir ya wana nde makambo si ebeba nango donc na 2014 nde place makambo ebandaki ti lelo bien avant eloko mosusu ezalaki nango te alors président de la république autaki koyawa mwa mikolo ebele ntango barenforcer état major awa parce que fallait état major ekoma awa chef d'état major akomi est-ce que changement ezali changement moke ezalaka ata mosusu baki obimela okoyoka babeti 9 personnes babeti 3 personnes awa lobi awa tika na wicha awa na ville ya Beni na Masiani awa basalaki maka koleka lokola aéroport koleka aéroport kala wana nde basalaki makambo ti bangisaki bato na goudron boye babomi bato na goudron oyo koboma oyo akosakana te na toza na basoda na biso wana tozobanga toloba banda gouvernement ya nani ya Kabila toza kote oyo na este toza na pasi mingi banda Kabila banda Kabila tokanisaki ke Tshisekedi ya koti toloba tomona soki tokobika ndenge nini nde tozozela soki Tshisekedi akozala bien bon ça va mais banda Kabila toza na pasi kote na este ata soki ngai naza soda mbele na sina loba nazonga ata na Kinshasa nakende kofanda soki toza na moyen kote toza na moyen te mbele toza tohama na Kinshasa tokende kofanda ata kuna na Kinshasa mais moyen eza te ezosala pasi ndeko mushi bonane wana ezalaki na Beni tokoti siko dossier mwana mosu azolanda yo ayebi te bapoliticien bazolanda biso na minute oyo de la présidence tina kenga kati émission eza très suivi audience eza populaire moto nyonso alinga yeba yango Beni yango guerre esilaka te lelo Ruchuru lelo toza na Ituri toza na Ju lelo toza na 7 armée ndenge toza bato bazolia bazomela bozovandela ronsar malondawa bato bazomonaka lolendo ya kotambolaka na Kinshasa me mboka ezokende 7 armée eza na kati ya République démocratique du Congo et l'état tolo à travers l'armée baza incapable même ba nomination chef de l'état sali c'est vrai que ça malamu ba nommer bato mais solution pour l'insécurité ezate eza na ba place musu bato bazoko kolala te na moyi ba yaka place musu na butu akende kolala place musu pays za occupé vrai ou faux et puis ceux qui za occupé to kota nini nani a occupé pays lisolongo bandi wapi nani azo insécuriser ba armée ngozo kota panza na likambo ko bombelo kote sango obenga kinga elelo o pesaki déjà avertissement que émission à l'élo et kozala porté sur l'insécurité l'élo de nos frontières. Je continue à regretter l'absence ou la défection de mon co-débatteur, mon frère, grand frère Roger Lumbala. Parce que normalement, il y a espace, peu opportunité na ye, ya kobongisa autour na ye moko, et à travers ye kobongisa pour na bamususu peu autour ya bamususu o basali teto zala na kati ya makambo yo boye ya mawalelo. Ndeko sango atako kombo no yebani Israël Mutombo mais lelo boye oyebani mokili mobimba na kombo ya sango eza lokola ba acteur kombo ya scène ezali ayo ya sango ekomi lokola kombo ya scène mais biso totikali ba professeur topé maître topé honorable topé ministre honoraire Sylvanus Mushibonane biso towela mboka tozwa ba privation ebele tozwa minyo kwa mebele na nzela nyonso mais toza kolela te pote bolongi elonga ezali Congo tino lelo soki na kufi awa boy topesi bana awa Congo na kotika ngo na etando nango ya 1885 mais oyo zoloba otolandi awa na insécurité oezako ziga boka mobimba na ba frontière nyonso porosité to pe bofungwami ya ba frontière na biso ekomi na banzinzi bakoti na ndenge balingi
na ba okutu ba kosolaka te depuis que tozalaka neti ba Zambie et komi ba kende na toilette na moba. C'est pas normal. Et lui koloba nini? Et lui koloba te, il y a une main noire. La main noire, le quartier général, ya makambo nyonso wana ezali na kati na biso na Congo. Mais biso nde toela bomengo moni ko impressionner ba fioti na ba mere ya bien na ba nini na ba jantance na ba carré ya well na ba immeuble moko boye rentable kudu te ngaza kala 6 immeubles moko na Kingasani mususu na Kintuka mususu. C'est ça le problème. Même nous les professeurs, il y en a parmi nous qui se sont dévergondés au prix de cette déliquescence de ce qu'ils sont censés avoir reçu. Parce que le gros des professeurs, ils sont généralement venus de l'intérieur. Ils ont été éduqués dans des écoles de village et ainsi de suite. Le gros, ce ne sont pas des Quinois. Le gros, ce sont des gens qui ont été éduqués dans des grands séminaires, des petits séminaires, dans des écoles primaires, de ce temps-là, de notre temps ou d'avant nous. Mais il y en a parmi nous qui ont vendu l'âme à ce qui est sensationnel. Oana, vraiment, Zali, ko longobanate, na oyo ekomami na constitution na biso, article 63, oyo sengeli ke tozo appelle sous loi organique, oyo kosala ke batunyo se va comprendre contenir droit et devoir sacré de défendre la nation en toutes circonstances contre toute agression et tout agresseur extérieur. Yango no monique insécurité zala bambororo, ba soudanais, ba ougandais, ba rwandais, non, Kodeko, Keba. Kodeko, il faut comprendre encore. Ce que l'on dit, le lakape et le liaba Kodeko, mingi, ils ont à manger et à boire. Bisonde toza koyeba ko encadrer bazo lukaba kota na ba 63 wana mais ba yebi baza guidete. Là on attend toza na incapacité réelle. Il y a quoi encadrer population na biso parce que c'est planifié. Ndeko sango na bim savetel baso. Jusque en décembre 2018. Est-ce que tozaki na agression nyoso wana? Lobela ngai parce que yoza mpanza sanga. Nazo kayo. O nyoso ebimeli biso lelo. Ça veut dire que ezana ba mususu bazaki na ba plan B, A, B, C, D, Tino Z. Ce n'est pas normal. Tata Mokonzi Akala, ndeko na biso Kabila Joseph, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, comme nous l'appelons, a sali 18 ans. Na banza ba nyamu nyamwana, yo Kazambia attaqué biso. Tozaki na problème ya ba groupe armé o ekotela ka biso na tango avaye ti asilisi angote. Mais tango ye kaka choli boye. Bandeko baza ko kamba DGM. Bazana ba fonction bazana ngolelo. Ba professionnaliser qui vraiment ko professionnaliser DGM. Okimandengeni. Longonya na ndeko wana. Na basali ba collaborateur ba professionnaliser qui DGM le collège à États-Unis. Mais d'un côté professionnalisation ezali, de l'autre côté porosité peut éthicale. Il y a un problème. Mais justement, on ne peut pas. On ne peut pas si la même matière avoir 100%. Et sur une question semblable, on a 0%. Les Congolais doivent réfléchir et rentrer dans l'article 63. Mais justement, tika le professeur, s'il vous plaît. Tangu musée a Koufi.
le seul président du moins tozana no contesté Fachi parce que avant musée zéro. Très bien. Kasavu bazwa ki na etangu te. Ça dit pour Yaki Mobutu toyebi ba dégâts na ye. Très bien. Mais quand bien même au moins à sa unité nationale atika biso na intérieur ya Congo ndenge zalaka et puis botosi na Congo ezalaka. Alors moi quand bien même atika na babiloko ya ko reprocher mais asala simanaye Laurent Aye alobaka ba agresser biso et kozonga eske utaka mais après ye balobi eye kotiti biso to kende biso nyonso eske utaka prof nalingi to réfléchir pour to pesa matière na bato bazolanda biso to pesa pe kisi musée Aye musée akei Joseph Kabila akoki ko diriger emogote ba groupe armé belé libanda RCD azali MLC azali ameki ko bundisa me akoki yangote finalement boyokani bato wana batiki manduki baye chemin ya 4+1 toke na dialogue makambo nyonso esalami toloba fini la guerre siko to fini la guerre na ndenge nini oyebi ke constitution da biso ezoluka moko mususu soki penza biso ba congolais biso moko to vandi en toute liberté infiltration égalité il faut tozonga la constitution yeba ke nga nazaki député il y a probablement la transition il y a eu des forces étrangères qui nous ont imposé des articles je le dis ici hein na kata constitution ah oui oui, na émission de Kaka na lobaka que nationalité, il faut tenir compte na ba élément mibale majeur. Élément sociologique na élément légal. Mais on va imposer et puis que mukolo ba votaka loi sur la nationalité. Est-ce que yebi que parce que na tango na parlement za qui composé na ba groupe ebele ezaki na ba entité ndezaki entité maïmaï na ba groupe mususu o ba kabalaki pouvoir na rébellion RCD tant que bazo voter article 10 ya constitution webi ke ba maïmaï ba bimaka balobi bon et ko s'imposer na biso mais mokili mobimba e mona sous caméra ke biso to côté na katité parce que ya solo tozana ba bikolo nyoso botangi wana o bazali na droit kozala ba congolais ezala ba tantu ezala benampuka ezala bena quoi que ce soit ezala ba tusi ezala ba hutu to lobaka ke ya solo ba mususu bazali ba congolais mais bozo sangisa nyoso na bazana na droit kozala ba congolais te bo sangisi nyoso bo pesi nationalité na groupe ya bato alors que mobeko Yamboka et boy likambo ya kopesa nationalité na groupe alors entité maïmaï et bimaka libanda et votate et le kolobanine mukolo mususu ezali tangu parlement ya ba nominé kozala te bunker ya pègre o babangi te soki kaka le kindenge moko ya bien te tozakuna te ba ko mbrenge biso ba to e ko kende kutu kala mingi te zo kweya ndenge to senga ke kweya omona tokozongela makambo ya constitution toko amande ebele biloko ebele kolongwa ebele oyo ba imposer pour faire une constitution conforme aux intérêts des Congolais et de la République démocratique du Congo. Je retiens ici la constitution est à revisiter et note bien pendant ce temps j'étais deuxième vice-président de la commission PAJ de l'Assemblée. J'étais moi-même. C'est-à-dire je retiens ici que notre constitution, l'article belé, ezali ba impérialiste. Ezali lacunaire. Voilà, très bien. Mususu pe ezali explicité. Voilà. Mususu baboya ezwa ba loi organique. Mususu pe ba vulgariser angote na lo ba kutu na mukuse constitution na biso ezali vraiment vulgarisé et c'est à dessein. Très bien. À dessein. Basali yango nanko, yango de à dessein. Même yo moko sango na banza humilité intellectuelle ko bisaka na découvrir que ezali na bozindo moko ezali na combinaison article 5 na 63 ongana na salela te na zo salela kutu yango sans que naeba origine ya makambo na zo sala. Très bien. On zo sala lelo musisa nango ya munene uti na combinaison article 5 na 63. Très bien. Ebelango. Na linga isko ngala linga na comprendre na lobi musée Aye musée akei
Kabila le fils aye et puis na baksa ezali nde origine ya Mai Mai ezali nde origine ya mwana mboka nyoso Telema ka bundela Congo a Telema même lelo tingala sisa mutuna en fait toyo kokoma il n'y a pas d'illégalité là-dessus, il y a pas de souci toyo kokoma la difficulté Joseph Kabila ye tango Joseph Kabila ye batunu yango mona la chapeau ole yango lelo le ngoni tikali très bien eza na zela na peso question je suis séquediste mais bon moniere tikali nano et ko la sa colère méchant parce qu'il faut tout l'amuka très bien pour que ça n'était chola mais tozo comprendre très bien na lingi landa na logique à question bato baye tokutani na bato baye awa to sali schéma 4+1 et si li tolo ba fini la guerre wana zaki schéma ya libanda 4+1 zaki schéma libanda Joseph Kabila na élection depuis 2006 tokomi 18 ans selon yo wana bazo défier biso mkono s'il vous plaît yango lobi selon yo na 18 ans ya Kabila à part ba groupe armé ozalaki déjà na kati awa Joseph Kabila ndo bunsa bango finalement akokipe bango te po même Kabila ke ba groupe wana etikali Fatia Ekoya lelo. Il n'y a pas eu de volonté politique réelle. N'a pas rien Joseph Kabila. N'a pas rien Joseph Kabila. Tangu ke yo moko ozo tolérer ba infiltrer ozo bona bango. Il y a Jean-François Joseph bango yo baza banguna. Pe ozo lesa bango bien bazo la tawel et puis ozo zo manduki makasi tout ozo bundisa ba Tanaz ba Israël tout ça. Wana ezolukako cha menwar na kati ya makambo très bien sa logique quoi na lingi to pusana tozota la vidéo moko ya bandeko na Djougou bazana bandeko ya Ituri bandeko bazana Bunya ba mususu baza c'est vol lavé na lingi na tuna question ngana ngina tuna question comment se fait-il armée azozala na tenue ya kala soda azale mso asali 3 ans 5 ans 8 tenue te mais rebelle na tenue ya sika azana botini ya sika azana nyonso ya sika azozola ngo wapi rebelle aza suffisamment armé pendant que sodo azobundela mboka des fois aza courir ya munition biloko wana ezo uta wapi et puis na ngina yeba comment se fait-il ezalaka batu ba bandi ko attaquer mboka ba attaquer mboka tata isili mais finalement batu wana ba ko récupérer bango po ba kota na kata armé bazo exiger même ba grade ndenge nazo kota boy la ngina za na grade boy landa na image et ko sala mo passe suivant une image toza ko zonga po ezo sko maloba aussi ça otala ngona mais photo yeba pourquoi ça se passe comme ça la décharge de front pendant les M23. Mais attendez, vous mais ouais. Nani azolo babo reculer, des problèmes yangwana. En image et puis on se retrouve après. Ce premier contact fait apparemment foi. La 2e brigade de la milice Codeco, basée en secteur de Walendu Tati, s'est dit disposée à faire taire les armes au profit de la paix en Ituri. Ceci résulte des pourparlers entamés à Kambachu entre la délégation des anciens seigneurs de guerre venus de Kinshasa et les ténors de 7 branches de la milice Codeco. À l'issue d'une rencontre de près de 2 heures à huis clos, quelques recommandations ont été formulées au gouvernement de la République par les assaillants. Au gouvernement national de la RDC, évacuer groupes armés étrangers et établir sur notre territoire. Relever au sein de notre armée congolaise tous les infiltrés, rwandais et d'autres. Créer immédiatement un centre de précantonnement pour les combattants ALC Codeco afin de permettre leur prise en charge effective surtout les secteurs de Walendu. Amnistie tous les éléments du groupe armé ALC Codeco pour les faits commis sur le territoire de la province de l'Ituri en reconnaissant leurs grades respectifs. Un engagement salué ici par les chefs de la délégation et les populations du coin. Floribert Ndjabou reste optimiste quant à l'aboutissement de ces processus. C'était bon commencement. Vous avez suivi le discours et ils sont disposés à adhérer au processus. Donc ils ont vraiment accepté sportivement l'appel lancé par le chef de l'État. Donc nous pensons que les choses vont aller de l'avant. Dans les jours qui viennent, je pense qu'il y aura un engouement. Tout naturellement, la situation sécuritaire en province de l'Ituri concerne tous, directement ou indirectement. D'où on a dit bandeko ndenge ba wana eza na Ituri solution ezaka raté au-delà ba verbe solution ezate natika ki mutuna na meka ko expliquer ça eza réalité ezalaka déjà à un certain moment bo bandeko attaquer moko Congo ezo attaquer mais bazo zo ba information depuis Kinshasa bo reculer et ça la makandenge nini po batu musu ba moni que j'ai yango ezalaka partir yo moko po lo baki centre ya manœuvre eza na Kinshasa c'est-à-dire boîte noire place au bazo lamba makambo pona ko alimenter ba guerre selon yo eza na Kinshasa. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Intérêt zanini.
rebelle azana tenue à Vous sika. m'avez demandé de vous dire la vérité. Allez-y. Peut-être que je n'ai pas la totalité de la vérité, et sûrement que je n'en ai pas. Je vous ai parlé de la main noire. J'ai fait suffisamment de publications sur la question de la main noire, sur la gestion de la République. Le coup, les alliés émission à Lingala, tous ont gagné à Lingala. Oyebi, Hollandi, Makamba, Uto, Lobama, on a bandé quoi, Ituri, Abakode. Mais dis, tous alliés na gouvernement national. Bao bazo mener ba négociation na ba uti na kisasa. Ozo landangai. Banda na e bandeli au lieu que au banda na souka. Vous comprendre? Vous allez demander aux Congolais qui se défendent de se cantonner. C'est ça depuis 1994. Vous avez tous les Congolais va se cantonner. Mukolomo côté au commande que aussi tu identifier Adolphe Nalou. Tu aussi tu identifier Interamoué parce que Interamoué c'est une force négative qui a fait beaucoup de dégâts, qui a exploité beaucoup nos richesses, qui a fait tout le mal qu'il faut. Les agresseurs, les armées étrangères, rwandaises, ougandaises et dans une certaine mesure burundaises, toujours avec des armées accompagnatrices, érythréennes, qu'en sais-je. On n'a jamais vu notre haut commandement militaire dire par notre haut fait d'armes. On a connu beaucoup de chefs d'état-major que non, finalement, on a contenu les assaillants sur tel secteur, on les a regroupés. Mais pour la paix, les nôtres aussi, qui avaient pris les armes, on les a cantonnés. On fait la paix. Rien. On va chez le plus... On commence par les commencements. On va chez le plus accessible. On dit, bon, un peu comme pour dire, Botika Bangoti, Botika Bangoba, va s'étendre. Oui, bah, Makamba, Ben, Yuan, Okende, Kuna, Namonio, vous avez Kuna, félicitations. Merci. Ce n'est pas tous les journalistes qui peuvent se permettre ça. Autant, Cardinal Ambongo Akendeki, félicitations. Naba Onyo Sobabundi, article 63. Mais, yo kende, bokasite fwe monan, yango wana nazako belela, na makasi nyos. Ba effort na biso ezako za la accompagner na population te. Po armée na biso bundi pe makasi hein. Mais ezali kozanga appui ba nyoso awana robisa appui logistique ba secret na te tout mais toke ka site ezali ba secret d'état likambo ya et comme ba secret d'état donc lisolo ya 4 donc armée mais tokobenga au commandement na biso commandant suprême aboye ba makambo wana oh les Codeco avant Codeco to banda d'abord na ko anéantir les groupes armés agresseurs au babengi na bokuse ennemi tangu tosi si velléité à ennemi toke na deuxième étape bino pe ezalaka soki mwa retard ya kopesa bino biloko do bandi otungisa papa te bino pe to cantonné bino toye na mokonzi asika na etandoyo aza na kutu militaire po pe ezala nano mwa non toyo kate depuis 94 parce que oyebi et bandit depuis opération turquoise esika parti na biso e banda esika biso to kota ko militaire na mouvement maïmaï esika mouvement maïmaï e bandit yango wana 94 alors tino lelo bakosa ke biso na tango ya dialogue intercongolais biso totika vraiment totika que puis on a récupéré ngoka lelo ka pona émission pour elembo eza na bandeko bazanga mokili mobimba na poto ba combattant ba o nyoso bazana sima ya mokonzi ya mboka lelo pa yeba ke mutu na mutu azali soldat ya mboka ennemi avandi pene na biso ennemi azanani ennemi azali ennemi aza rwandais aza burundais aza tanzanie on a ko pesa lokumu ebele na rwanda mais armée étrangère azali mutu mabete armée étrangère azali mutu mabete yo kanisi ke même président Kagame moi na ye aza ennemi ya Congo yo kanisi président Kagame aza penza ennemi ya Congo na ebisa bino na émission passée guerre par procuration
mais ba oyo bandimi na ye soki pe aza na kati ya bandimi parce que eza na ba preuve ke andimi na ba balandi ye toyebi bango ezala na armée ezala na ba service ya sécurité ezala na ba misala na biso même ya ba université toyebi ba o bazali bazo se cacher derrière neti soutane na yo wana mais na mutu na ye na bongo na ye ezali professeur Sylvanus nga bandisa professeur s'il vous plaît armée na biso ezali infiltré vrai ou faux ba service nyoso structure ya sécurité o ba bengi communauté de services de sécurité nyoso ya mboka na biso ezali infiltré hiérarchie politique c'est-à-dire gestion ya mboka na biso ezali infiltré ça dit mboka za na occupation baza ko utiliser bana mboka yango nazo regretter nini ndeko na ngai grand frère na ngai mon ami de la fois passée ça dit Lumbala a été utilisé selon on a bombaka na rubrique ya insécurité pour ayebela ke mingi opesa ki opportunité arrêté yango ya kosenga pardon mais zaka kaye moko te il a été utilisé par l'armée malheureusement soki yo koti na raya ennemi okomi ennemi c'est-à-dire que article 63 il faut s'appliquer na yo pe sendege moko na mopaya oyo auti kokota na mboka parce que yo tia maboko na côté ya mboka na bandeko na yo yo tia maboko na ça dit vous pensez que Lumbala a servi l'étranger on a boy kotanga komba ndeko na ngai di ezate ke nazolo ba ke peuple bo soki so bomoni Lumbala zomela koka no te na do bote azama na mboka mwana botami na mweka aponomi na miabi aza congolais azaki ministre na biso te mais na ngana la ksaye ke mobunga eza na tangu nango ye azosaneti ya la biso ke alongwe na mobunga na bao ye kutu aza na ye moko mais belé ye pe oyo asali peut-être eza Emilie me aba oyo tozotanga kombo na bango te parce que tozobanga baza na pouvoir siko olobi awake armée ezali infiltré olobi ba service à sécurité tout est infiltré mais nyoso wana comment faire maintenant pour arrêter cette infiltration comment faire pour dégager ba vrai élément pour maîtriser testament ya musée mutu na mutu abatela nzinga na ye yango testament musée atikela biso nyoso ozosala yango déjà et puis il faut koba kosalela yango et puis oyo mususu ya kati oyo evandisi masolo awa te soki mokonzi ya mboka alingi nazosenga mosala te nazali déjà na mosala naza professeur ya université na ba université na biso pe ya libanda naza avocat moko ya ba avocat oyo baza na kombo na mboka donc nazangi biloko kolesa bana ngai te mais soki masolo wana ya kati parce que eza masolo pasa kango na wenzete ça dit l'essentiel ce n'est pas naza disposé ya kopesa kisi ndambu ya oyo na accumulé depuis na koti na bobundeli mboka en 94 na yebi esika solution ezali et puis ezala na kati ya engagement mawate munguna asila nano na kati na biso et puis la suite on verra ça dit le problème ce n'est pas de déplacer l'état-major kochango na Beni ce n'est pas ça le problème ce n'est rien il faut d'abord une volonté politique awa bandeko na biso oyo baponaki ko salisa munguna basenga pardon pe bazonga bomoto bazonga na kaya de la nation ya mboka ya ekolo et puis to définir na bango elongo stratégie ya kobimisa munguna Congo etikala na bonsomi na yango. Très bien. Oyo ezali message ya États-Unis et uti ko kwea mingi kakawa après nomination chef de l'État sali na ordonnance na ye. Nous félicitons le général John Numbi sanctionné par les États-Unis ne soit plus à son poste. Les États-Unis soutiennent l'engagement du président de la République d'améliorer les droits de l'homme et de professionnaliser les forces armées congolaises. Donc, na minute John Numbi abimi zéro. On a ni pour individualiser ma cambo ya mboka. On a États-Unis. États-Unis n'est pas le Congo, dit. La RDC est un État souverain. Vous comprenez? Il pouvait mieux dire John Numbi n'est qu'un Congolais comme vous, comme moi. Oui. Vous comprenez? John Numbi azali infiltré. John Numbi azali ba makambo na ye oyo azanango ba kokoto na. Peut-être pas azalaki na sanction américaine. Ezali distraction. Il n'est pas aussi le seul. Il y a des politiques. Il y a des politiques bazaki sanctionnés na Union européenne et les États-Unis, mais bazo continuer kozala nommer peur. Na lobby boy. Bazali aloko la mende.
Ata balongola qui moi sanctionné, mais au départ, il a été sanctionné. Il y a boy. des généraux qui continuent aussi à travailler. Ngai, vraiment, na kosala fetite pour na communiquer à États-Unis. D'ailleurs, Koutouna a signé yango. Eza ba WhatsApp. Eza ba WhatsApp. Très bien. Mais John Numbi, il est congolais. Na yebi que, à cause de la biloko bazo reprocher na justice, tous de la justice, ekobisa makambo nango, alongwe na musala, asali musala ndenge akokai kosala, balongoli na musala, akene nazalaka ministre. Depuis 2007, est-ce que Naza ministre? Est-ce que Nazo Senga Kozonga na gouvernement? Très bien. Nazo Senga te. À Pemba, États-Unis zana eyebi o esengeli sala. Batu na bango, ba homme d'affaires na bango, ba société na bango, et pour ça, ba pays étranger te pour envahir bisote, et y va quitter na bisote, pour na totika la bonsomi na biso, ba groupe armé za la financer na bango, yango de tozo zela na États-Unis et kanga lupango. Magistrat Bakenge Pero, oyebitango juge yani akufi, magistrat qui a remplacé qui azali juge président et a procès à 100 jours. Azali nommé président et à tribunal il y a grande instance il y a Kinshasa Gombe. Donc yewana bomoni félicitations na yepona ndenge ba pesi le kumu. Donc azali nommé président il y a nani comment on appelle Azali nommé vice non Azali nommé Azali président non Azali nommé président et à tribunal il y a grande instance il y a Kinshasa Gombe yewana kombo na e Azali nommé ou bien Azali commissionné ou bien Azali intérimaire Azali nommé na ordonnance ya président Azali nommé na ordonnance et bimi na ordonnance ya président ebimi o eza WhatsApp kaka ye moko mais ordonnance non ordonnance bako tiango na moto moko bako tiango na WhatsApp il y a pas de souci. Alors voilà, on va arriver. Likambo moni États-Unis ezali Nagui Tibor azali secrétaire d'État américain. Donc ils ont vraiment certifié. Donc c'est un individu qui s'est exprimé par le gouvernement. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. On va prendre un élément point de presse. Botala ba député, on va terminer par là. Tozonga poyo zomaloba to silisa. 12 députés comme 12 apôtres basangani. Balobi ke désordre eza bakasi makambo ronsar malonda wa likambo processus électoral boyebi eloko wana pour le moment toza kotambola te. Koto aussi confession religieuse batomboki na ndenge na bango, koto pe ba prêtre catholique na SCC batomboki, koto mabunda entériné, koto ba député pe mususu ba moni yango malamu te. Donc crise ekomi déjà na likambo maponomi oyo. Ba député basangani pona bango ba moni il faut consensus. Bino moko bolanda likambo bango tozonga po yo commenter moi muke poto silisa tout à l'heure. 13 personnalités de la classe politique congolaise et de la société civile lancent un appel ce vendredi après leur signature du 11 juillet 2020 en faveur d'un consensus pour les réformes électorales en République démocratique du Congo, alors que le pays a connu des marches sanglantes ces dernières semaines autour de la question. Dans leur appel, ces personnalités préconisent un cadre de dialogue pour pouvoir dégager un consensus afin de garantir des élections crédibles et transparentes en 2023 par le biais de réformes de processus électoral, a dit le député national Délice Sanga, porte-parole de la circonstance. Face à ce contexte, nous, signataires de l'appel du 11 juillet 2020, avons décidé de transcender nos divergences d'opinion et à nous débarrasser des cloches de nos appartenances réciproques, afin de privilégier dans une démarche républicaine et de promouvoir une option de responsabilité partagée et qui est jugée à ce jour incontournable pour prévenir le chaos et baliser la route des élections transparentes, démocratiques, crédibles et apaisées en 2023. Il n'est donc pas nécessaire que le sang coule davantage pour que nous prenions conscience de la responsabilité de pouvoir rechercher dans le consensus une solution aux problèmes qui nous assaillent. Pour les députés nationaux, Henri Thomas Lokondo, un des signataires de l'appel du 11 juillet 2020, leur démarche ne vise pas des postes au sein du gouvernement, ni quelconque intérêt à part celui de la population. Bon, c'est que nous faisons cette démarche pour des postes, donc ça c'est mal nous connaître, tout ça. Si chacun de nous ici peut devenir ministre, il est dans son parti politique ou dans son développement, il peut devenir ministre ou PDG, je ne sais pas. Mais ce n'est pas notre
objectif. L'objectif est d'avoir les avis des uns et des autres, des personnalités qui comptent, qui s'intéressent à la vie politique, pour que nous puissions requalifier, que ce soit la Constitution ou la loi électorale. Rappelons que la RD Congo fait face à des vives contestations des églises, de la société civile, de l'opposition et même du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Très bien. Fondation Alpha, Matrix. Bato bazana ba problème na justice, o bazana problème ya kosamba, bazana mwami kakatano, mais jusqu'à présent, peut-être bazana makambo mbongo peso simba te po makambo ya kosamba esenga ape mwami solo. Assistance eko salama grâce à Fondation Alpha Matrix, ezali na avenue Colonel Ebea, numéro 3 rez-de-chaussée na hôtel Ave Maria, référence croisement avenue Colonel Ebea na Kasai. Téléphone na bango ezali, bino bato bazana ba problème na justice, mais makoki ezali te. Fondation eko pesa bino bavoka ko accompagner bino sans que misolo ezala 09 kamata numéro yango epozo benga mingi 09 95 020 745 na bandeli 09 95 020 745 bato bazana ba problème nyonso ya justice boko kozwa toli pe lisungi ya ofele ndakisa ba conflit parcellaire ba vol ba viol ba non respect ya contrat bako kosalisa bino. Le 27 octobre, concours et salama pour la obtention de la bourse. Ils allaient maintenir certains dimanches et salama. Bosomba babiye ba mama botinda bana de 20 ans à 35 ans. Na tranche d'âge wana. Ba yeba sombi billet na bango $10 pour na kozwa part na kati ya concours wana. Soki mwana longi akamati 75% a commis déjà boursier. Bakosalisa mwana kende kotanga libanda na mboka lokola na Canada, lokola na Ukraine, lokola na Belarus, lokola na Tunisie, bamboka wana ekosala ki mwana kenda libanda. Date limite ezo dépendre na nombre. Soki nombre bato bakoki esili. Donc, yo moto yena noté kende komi komisa mbango. Yaka na veni du livre numéro 75 eza na Gombe awa. Soko moni chancellerie omoni yo Jefrem, avenue du livre 75 oyo sombi ticket na pomi kanga déjà mokolo wana ozala na salle pona koya kosala test wana ko gagner concours et kozala malamu surtout bilengo basilisi soko ozala diplôme d'état ko vana ndako te kaka $10 au participer na test wana. Bonne chance na bana na biso tokomi siko na suka bato bele bazotala biso likambo insécurité oyo ndenge tozolo babo malgré nde tozolo babo na beni boyo bato balalité na jugu bato balalité pas ces osala mitema ba armée étrangère ezo continuer ko sakana biso awa to déterminer makambo nyonso tolobi awa pays ezali occupé armée ezali occupé biloko mosusu lobi moyo lo bango ezali te soki mokonzi ya mboka penser kokoki kosalisa mboka na kopesa mayele mosusu oza prêt ya kosala yango sans prix sans argent wana eloko nga na sepeli mais likambo ya armée na biso eza na bato ebele baza na âge à retraite mais bakete bazaka na kati ya armée c'est vrai que mokonzi ya mboka bimisaki ndambo mais bato ebele bazaka na kati est-ce que toi na problème ya formation ya soldat te soldat aza na prise de conscience te ya koloba ke funa bundela mboka to motivation ya kobundela eza te oyebi tokomi na suka ya émission question to aborder lelo ezali ya mutu ya makasi nyonso ozoloba wana tosi tokoteli yango kala depuis ebandeli ya émission tozali na mapinga ya solo solo mais soda lokola biso toleka na côté wana pona soda azala efficace il faut morale na ye ezala entretenu pe à jour omoni ba formaki ba officier minene de grands combattants na Kindu esika ba centre oyo ebimisa ba Mamadou Ndala pe na front ba prouver bokasité na bango omoni ba généraux neti ba chiko lelo félicitations ba komi na garde présidentielle be balakisi bokasité na bango na ba front soki obimisi tête obimi na front normalement bilanga ya musala kisoda ba unité d'élite ils accordent na front pour soda la sa capacité à offre d'armes na ye ezate na bureau ezali na ba oyo ba saka ba stratégie ba dessiner ba carte tout ça mais mingi na front première ligne de front alors pour nini to avancer ka tango ennemi a commis affaibli kaka
na biso nde kouta na commandement na biso nde kouta non bon OK n'avancez plus reculez to oyoki non soit ba officier wana ba lekimbeka soit ba rappeler bango na quartier général to pe na MG état-major général na banza mokonzi ya mboka il faut afungola miso na likambo wana mokonzi ya mboka esengeli ayeba te tozali na bana mboka penza babundi bikolo nyonso ndenge ndeko Lumbala lobaki awa neti bashi bazali ekolo ya baguerrier o basala ke ba velléité hégémonique ya Rwanda et prospérité sur le Congo depuis des décennies, depuis le 14e siècle. Un royaume fort qui a fait dire toute son histoire depuis les années 1200, ça veut dire 13e siècle. Partout, les Congolais sont des guerriers. Alors, problème ezali, naebi boni politique eke. Oyebi, mabe bandi na Félix te, bandi na Kabila Joseph te, bandi kala depuis Mobutu. Alors, mwananga na ye sikoyo, momimi makindenge Kabila lobaka, abundaka te, aswanaka te. Azo kende malembe, ba Congolais oyo bazali engagé na sima ya cause ya mboka bazali, tokosalisa ye pe bakosalisa ye, muke ba malala ya kopola ekobima na kitunga ekobwaka mesike okende kopola soki ekobota mbuma eboti mbuma soki ekopola libela mais il faut totia stratégie na mécanisme ya accélération po ezwa tango te la main noire doit être coupée brûlée calcinée disparaître parce que za kaka na kati na biso c'est pour ça que na beni tisikoyo bobomi eza kokoba ebandaka na mboka na ngai moko na Kanyola na Budodo na kuna na Walungu Sud Kivu Mobimba et Matina Nord Kivu et komisiko na Ituri et bamekaki na Kasai avec les commandants Sapu tout ça. Les commandants de tout ça se trouvent à Kinshasa. Il faut qu'on les démantèle. Très bien. Azala civil, azala militaire, abimana poisson. Très bien. Tout est la justice. Merci à répondre. beaucoup. Merci beaucoup pour la disposition à Tanayo. Ozalagi lelo pour la kolobela maitali insécurité. Je pense que nous sommes au lobby zagi ba dossier sensible mais permettre na mokonzi mboka quand même aiba yango. Bozalaki ebele bo tondi penza liboso ba TV na bino na pesi mbote na ndeko nanga Faustin Fitika. Ou azalaka premier malade ya COVID-19. Nakenda ko découvrir ye na njili. Tango na lobaka yango bato bandimaka ngai te. Ero na bato bazobanga COVID ne bandeli. COVID-19 faut vivre na ngo la sida. Boyebi ke malade ezali mais bolata ka préservatif. Covid esengeli to continuer ko vivre lata gana yo respecter ba mesures barrières et kozala mo malamu. Pona ko silisa émission na dédié yango po ezali kambo ya sécurité talimboka. Ezali kambo ya bana mboka na pesi yango mingi na ndeko pasteur Didier Lomanga. Azali pasteur na il y a message attend de la fin bosole komi na suka tokokuta na mbale ko ya tombola maboko yemba plus blanche face aux ali on se revoit prochainement pour le même travail le même objectif et le même souci. Le parlement est à dissous pour to bandela. Très bien, merci. To bandela et si là to silisa mais noir racine munene ya noir wana et vandi na parler du peuple. Très bien, allez. To longo le parlement wana to pikoliang. Très bien, allez, bye bye na bino mama Beki Lusanga, bye bye. Hallelujah. Yakanzambe. Tobeleli onkolo. Poete ozali esengo. Oyezanga kate katikati na mitema. Yabaye batalelaka yo nkolo. Yango wana nzambe. Tobeleli yo Yesu. Okita na mboka na biso. Yakankolo. Kitankolo. Okonza katikati na mitema na biso nzambe. Tozali na posa akina na ya kati. Sokioto Yesu nani mosusu nkolo. Sokiote Yesu nani mosusu. Tobeleli yo tata. Kitankolo. Salela biso nkolo na yo. Pesa biso kimia na yo nzambe. Merci Seigneur. Yakanzambe.
Kita Nzambe oh Yozali Nzambe nangai Sala Nzambe Nzambe nangai Tobe tobe lili Lwako mawajawai Sami mlema bantu Nibitu biabu yeso Congo, toi, dis-moi. Tu es la Kokuzanyani. Congo, toi, Jini, Janza Cheba. Yosali Nzambe, Oyokaka. Mufalme kuya. Nzambi Yehowa lwakwe Yakaramboka na biso Kongo Poete kimia na yo ezala katikati na biso Tolingi komona kembo na yo yao Kita poete misala nyonso ya satana ezika na mboka Kongo Soki tobeli yo te nkolo na limosusu toza na posa na yo papa yaka nkolo Kwiza na bwala betu Kongo Samunde mama nange ya vwanda kati na betu Betu zona mona matondo nange Betu mebondi lange Nzambi Kuya baba, tunatafuta mkono yako isaidia mwinchi yetu. Kuya baba, tunalia sana, tunateswa sana Mungu wetu. Lwako Nzambi wetu, tuweze la kokulu salweba ingasa weba munda mwajitunga jetu cha Kongo. Nzambi tuwa kulombi masia, weke shangasa weba Nzambi, tumona lusalweba. Kongo wetu yatwani mwani Kija satoleli mingi Nzambe Beni Butembo tunalia Walikale tunalia Kita tata Nzambi samu na kivwama ya bwala beni Buji maikara na twadi Sala biso nkolo ngulu na yo Tangi tomona na mboko na yo na mboka Kongo Zwa kembo pelo kumu Seko na seko kwa jeza Merci Seigneur Congolais, la prise de conscience. Telema bunda pona mboka na yo. Telema peuple congolais, ngonga yango yo longwa na pongi. Osana mboke tonda na kitae, kasi yo na kati ya pauvreté. Kala bato baza kokufa ye, Mungu na Kongo afanda kimia te. Nzamba kotili kambo Kongo yo, tosimbi moka na maboko ye.
Congo uni fort prospère. Peuple telema punda pona mboka na yo Debu Congolais tokoyemba butu na moi Kasi peuple aza kovanda na se Telema peuple congolais Tala kita eza kokende libanda Soki obundi te nani akobunda Soki osali te nani akosala Peuple congolais Tia miso na yo na Yesu Yonde mokolo mboko yo mama Telema Samba sana ngamba Longola kobanga Tusimba nango Le Congo reste uni et indivisible. Partagé balingi bakabola Congo na bitenyo Eko simba temo Balkanisation bazoluka Awana Congo eko simba te Bazo sala ba laptop na matera Congo Bazo sala ba mituka na matera Congo Bazo sala ma minduki na matera Congo Kasi Congo lazo tigala kaka pauvre Puna nini Congo la tigala kaka pauvre Ate Tokoboya Décision ya suki esimbami na peuple Ata bato libanda bakoti na peuple Bokonza Congo esimbami na peuple Peuple ndaza maloba ya suka o Soki peuple alobi non ekotikala se non Soki alobi oui ekotikala oui na Congo Le Congo est sacré Partenariat eza mabete Ozana machine, tozana produit Ozwi par na yo, ya biso tozwi Omema nyonso ekosimba te Abala balkanisation Telema Samba sana ngamba Tika kolala Longola kobanga Samba sana ngamba Nafaki ne connaît pas des drones du fer jamais à un esclave Congo ezamboka kosakana nango te Debu Congolais tokoyemba butu na moi Kasi peuple aza kovanda na se Mboka bato bazoyemba hymne national Kasi ezokokana te na makambo peuple azovivre Congo ya bakoko Papa afandi na kata ndako Atala bwe porte fungwami Bato mabe bakoti baviole mwana na ya 8 ans Mwana na ya 11 ans Mwana ya 14 ans Quelle douleur Makamboyo esuki awa Moto nyonso alingi adirige Congo na ndenge na ye Pona nini koetufe peuple Eza lokola bato moko basengaki Venir banzete bayaki basangani balobi toluka mokonzi Nzete oyo esengelaki ezala mokonzi na bango ezalaki plein na banzubi alobi lokola bolingi nga nazala mokonzi na bino veut dire faut supporter banzube na ngai dictature toboyi na bamboka mosusu président bapesi ye 5 ans ya pouvoir kasi asaleli na ye kaka 2 ans atikeli mpe bato misusu bakontinue awa epa na biso soki moto azwi pouvoir akosala 20 ans azoloba o nalingi na ya lisusu ozoya kosala nini olingi oya me biso toboyi banda tozwa indépendance peuple akoki kosepela te na mboka na biso moko tozopene te balkanisation kosalema te na Congo congolais nyonso telema prise de conscience tolongola lâcheté changement de mentalité esika oyo congolais esengeli otelema na kwe nyonso ya RDC telema bunda mpona ekolo na yo elongo ezali
watoto wa Kongo, simama. Umoja ni nguvu, umoja ni ushindi. Amukeni, Kongo ya Wakongomani. Victoire! Watoto wa Beni, Butembo, Bunia, Lubero, Makobola, le plateau de Rusis, Biljombo, na Bilembo, toza peuple moko. Ata ozalaki victime ya viol, ata libota ekufaki, toza na bomoko, kozala makasi. Elongo na arme na biso tokotele FARDC eza na moto te akouta libanda ya Kongo aya kobongisa Kongo. Sois conscience mwana ya Kongo, telema lokola peuple moko, tobenga na monguna oyo libanda ya Kongo. Kongo eza mpona bakongolais, esengeli tosepela na nkita, nzambe apesi mpona biso. Vive le Congo. Rossi Mukendio, le peuple d'abord. Mamadou Ndala, les soldats du peuple. Yonde mokolo moko yo mama, telema samba sana ngambo na yo, longola kobanga tosimba na tokolonga oh ma sois conscience tika kobanga elongo tokolonga Kongo wa Kongomani.